Bonjour ou bonsoir, bande kunangai, ça dépend quelle heure. Bisika Bozali. Lelo na ye lisusu kobeta sete to solo l'ensemble comme d'habitude na sujet oyo tobengi sécheresse ya oculaire. Donc sécheresse oculaire ezali tango ozali na ba problème ya misu les maladies des yeux et puis maladie ya misu eza na ba différents ebele. Misu eza très important na po eza organe très important ya nzoto na biso, alors eza très important ya soigner misu na biso na tango moni ke ba dégâts ezali ba symptômes bandi ko manifester na ba douleur na maladie ya misu eza très important au sonner signal d'alarme. Donc misu ezali très important na nzoto na biso bato puisque misu ezoko contribuer na ke tomona malamu totala malamu totanga malamu to sala ba différents couleurs. Donc misu eza très important. Misu ezali na ba ezali neti toza na ba peau, toza na ba forme ebele ya peau na kati likolo na se. Misu pe eza ndenge moko, donc misu eza na ba parties différents, chaque partie eza na fonction na yango neti iris, vitre, cristalline, nerf optimal. Donc nyonso tu wana eza na ba fonction oyo eza na kati ya misu oyo ezosenga ke chaque type ya misu ya kati ezala na musala na yango. Ko musala par exemple komona na butu tango ozotambusa mutuka na mulili, donc eza na forme oyo ya ba misisa ya misu na kati oyo esengaka ke omona na tango ya mulili. Donc soki ozana ba bokono ya misu eza tellement variable, eza ya bapli baka ya muke na baka ya mulai ya grave. Donc maladie ya misu ezwaka bana mike ezwaka pe ba mikolo. Maladie ya misu ekoki kozala héritaire, ekoki pe kozala infection inflammatoire oyo ezali facile à soigner, ça dépend ya kana yo puisque ndenge na uti koloba maladie ya misu eza ba sorte belé eza pe très différent. Chaque cas eza na problème na yango, eza na traitement na yango, eza na soin na yango. Donc tango ozana ba infection na misu siko nde ba liquide o evandaka na misu e banda ko déranger à chaque instant. Donc soki omoni ke oko signaler ndenge nini ke ozana na bokono ya misu okubanda ko sentir comme ba symptômes neti ba douleur na misu au bando sentir ba sentiment très étrange na misu neti par exemple ozo sentir neti ozana mabele na kati ya misu, fatigue, maux de tête, couleur rouge ya misu, ba liquide e bando bima mingi souvent na misu wana eza ba symptômes oyo soki ozana yango. En tout cas il faut osala quelque chose puisque ezali sekite misu, sans misu eza dégâts. Donc ozana besoin misu na yo fo eza la bonne santé et yangwana eza très important ya ko sonner ko sala avant rendez-vous tango moni ke okomi na ba problème wana ba symptômes bandi ko bima ale wana vraiment il faut sala quelque chose au sala rendez-vous na médecin ya misu yende akoyebisa yo eloko nini ko sala, yende ko aider pour landela traitement pona ba misu na yo ezala bonne santé puisque eza très important pour ceux qui lobi ke ozela trop longtemps et komema ba dégâts et kokoma ba problème ebele. Donc eza malamu te tango ozana bokono ya misu il faut ko sala quelque chose. Donc ça dépend ya bakande na uta koloba puisque maladie ya misu eza tellement large ceux qui na bandi masolo to kolala ta titongo. Donc oyo nga nazolobela eza maladie oculaire. Donc bokono ya misu ezali une
pathologie oculaire ezali bokono ya misu oyo ezo ko infecté visuel na yo vision na yo donc ekoki kozala na ba cas grave ekoki kozala pe na ba cas ya mike donc bokono ya misu ekoki kozala héritaire. Par exemple, c'est très important ceux qui ont na famille, papa ou maman ou bien oncle, barrière, parents, belaka bokono ya misu et puis memela bango baka grave donc c'est très important de konangai ya ko sala constant en tant que yo pe lokolo za na kati ya famille ya bato babelaka misu donc plus tard yo pe ekoki koyela yo yango c'est très important ya ko sonner sonnette d'alarme ya ko sala ba examen na moto munganga oyo atangi makambo ya misu. Donc, bokono ya misu pe ekoki koya soki osana ba diabète puisque bato belaka bokono ya diabète eza koni bango pe bazalaka na bokono ya misu bazalaka na ba problème ya vision puisque nga pe na musala na nga na traitaka na pesaka bagutu pona bato bazana diabète mais bazana problème ya vision donc soko zana ba diabète ekoki pe komemela yo ba problème ya misu donc eza très important ya koyeba kana yo eza nini eza héritaire eza infection puisque infection peut et même rapé bokono na misu eza ba système inflammatoire donc c'est très important ya koyeba puisque santé est très important ce qui ozomona bien te vie na yo ekozala pe déranger et ko même ba stress et ko même ba bando ko empêcher yo o vivre vie quotidienne na yo malamu neti muto oyo azana bokono ya misu te yango na ye pa na bino pona koloba ke misu basala kango lisekite misu c'est très important misu na biso ezali ligne de plus organes ya nzoto na biso donc faut qu'on soit vraiment soin na yango. Traitement nango ezali ndenge nini traitement nango ndenge na uti koloba bandeko nanga eza baka différent eza na baka ya mike eza pe na baka ya minene donc nga nazolobela baka ya se neti ba sécheresse na misu e wutaka soki qualité ya ba liquide o eza na kati ya misu eza vraiment na qualité ya malamu te ou bien oza na se ya liquide te na misu yango ememaka sécheresse na kati ya misu pote ma ozala déranger ozala infecté et ko kozala pe infection ou bien inflammatoire yango nde memaka bokono donc soki olingi oyeba eloko nini akosala faut kokuta na munganga ya misu yenda kotinda yo po eza pe na ba traitement eza pe na ba thérapie par exemple soki okomi ba symptômes ekomi tellement ko déranger il faut ko landela thérapie osala par exemple akoyebisa yo il faut soki ba liquide ezo déranger tous les jours et puis ezo ko arrêter te il faut que ça par exemple net exercice mususu au fongoli misu pendant 3 secondes donc au fongoli 1 2 3 et après au kangi misu 1 2 3 makasi et puis au fongoli lisusu 1 2 3 au fongoli misu na yo yango nde bandoko sala ke ba liquide o evandaki na sa ya misu ebima eza on dirait dentifrice soko zui dentifrice au fini makasi monaka ndenge Pepsodent ebimaka donc eza même effet eza pe na ba compresseur ya misu mais wana penza en tout cas je conseille pas puisque wana il faut okende na médecin traitant ya misu ou bien thérapie yenda koyebisa yo babiloko nini okoko sala donc eza pe lunette à chauffage wana soki baka ekomi plus grave ekomi kokena chronique donc okoki utiliser ba compression pona ko éviter bokono na misu okoki pe ko utiliser ba lunette chauffage pona bokono ya misu okoki pe ça dépend ya ka opération pe ya misu ezali alors je souhaite pas que okoma na niveau wana ya opération puisque ba opération ya misu ezalaka tellement grave ba risque ezali ke ekoki pe ko simba te yango nazobeta sete soki oyebi ke na famille na bino bozalaka na bato ya ba problème ya misu
kozela te olekisa ba 40 ans après okende osala examen. Il faut osala une fois par année, il faut osala examen manuel. Donc osali ya makila, osali ya misu, osali nyonso tout pose à la siri ke ozana kawana nano ekomeli yo te. Alors ceux qui munganga remarqué que okomi déjà na niveau wana ya bokono ya misu, bakoki kobanda ba traitement rapide au lieu ezala trop tard. Et ceux qui paient on met la cigarette, ils ont obligé ya komela cigarette puisque cigarette pe ebima kamisu. Ozo comprendre. Et puis tant oza pe na nini na excès à beaucoup de soleil, donc ba soleil mingi tango beta biso na misu, wana pe ememaka bokono na misu. Donc c'est très important ya koyeba eloko nini ozo sala, eloko nini eza très important pour la santé na yo. Et puis ça pe na ba vitamine oyo ko komela oyo ko protéger pour na misu. Neti ba vitamine C, vitamine B1, D3 et ça peut bien pour na ko protéger ba misu. Neti carotte pesa bien tant aux oliango souvent et protéger et pesa rapé befe à protection ya misu. Yango na eza très important bande konangai tant aux ana outi ko bota neti ba mama outi ko bota moi naza muke à partir ba 2 mois 3 mois bandaka déjà ba soin wana oyo ba vitamine wana oyo ko protéger misu ya mwana ezala te ke ozela mwana koma akoma na ba 30 ans 35 à 40 ans comme ça ba problème misu ya. Donc biloko mususu biso moko to sala tellement attention te, il faut ko banda na yango na tango mwana za muke bébé abotami ba 3 4 mois 5 mois 6 mois. Il faut que pesa ka biloko ya santé, ba légumes, ba vitamines, biloko nyonso to ko protéger nzoto. Nzoto est très important pour na yo, pour na ngai, pour na mukolo, pour na mwana muke. Alors vraiment sala attention, soko za na bokono ya misu, sonner signal d'alarme, cause la thèse à la trop tard. Ceux qui ba symptômes ko aggraver, luka munganga akopesa yo conseil, ba goutte ezali pour na bokono ya misu. Ba traitement ba kisi ezali pona bokono ya misu, opération ezali pona bokono ya misu. Vraiment ça la attention de konanga yango eloko na yaki lelo poto solola to beta sete sur bokono ya misu na tiki bino nzamba lola batela bino bisika bozali na souhaiter bino santé et l'amour et puis bopikiliki bwa bino 2023. Merci.